Prions pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Soki ozali na motema ya malamu, motema ya peto yeba etenkolo, akozala malamu pona yo na tango iso na bomoi na yo, awa na se na moi. Semaine ya mabondeli ebandaki deja awa na kati ya centre résurrection ya Wenze na mboka Brazzaville bisika oyo wapi mokolo mardi oyo uti koleka noko ye moko l'homme de Dieu Clermi Obambo ayebaki kote ya bana na nzambe si ma louange pe adoration mabondeli ebele a communiquer boye na kumisina ni nzambe pote message po nzambe mo mutapesi na ndenge na moni pe ndenge lekani parce que nzambe alobaka il faut monango pote bana mingi ya nzambe bazali na ekokangama ya mwa nzambe abina lakisa bato importance et puis il y a se manifester pote nzambe apesa biso date alobaki à partir ya mois de mars tokoana ba témoignage ebele bisika oyo yango wana kobenga lisusu bato mingi po baza na bandako bayaka d'ici vendredi à partir il y a 17h, 19h30, tu vas continuer le programme et tu vas clôturer dimanche. Et na remercier visionnaire Nabiso Papa Dominique Ngo et na Papa Nabiso Oya Brazzaville, Papa Lutumba, Nzambe Apambo ya bango so mingi pote mosala oyo bango ba tomboli ezali ya solo ya Nzambe et na kumona Nzambe akumbama o nzamba pesi ezalaka corps du Christ nzamba atindi biso te kaka mpona église moko donc baye nyonso oyo bazali kolandanga baza na Brazzaville bayeba bilulu oyo ekokontinue tozali vendredi bisika oyo na quartier oyo etali quartier 753 donc okiti na rewana na gauche non soki owuti na le sud à droite soki owuti na le nord leo okokita tozali na rue Mouila 949 boya ebele kote Nzambe azali na ba plan ebele ya kosala mokolo wana. Merci beaucoup. Noko welisa na yo na semaine oyo mobimba na kati ya centre résurrection Wenze ya Brazzaville oye kokutana na Nzambe ya Clermi Obambo. Relèvement 2025 ezalaki bongo clôturé mokolo dimanche 16 février oyo avec impact ya kosala te noko na nga ndimelanga cœur du 11 12 13 14 15 mama na activité ezalaki bongo organisé awa na palais ya congrès ya Brazzaville bisika oyo wapi basali ya Nzambe ya nguya bayebaki bongo na kodefile oyo bautaki bamboka ya ndenge na ndenge pona koya kote bana na Nzambe établi pour conquérir mama na témoin ezalaki choisi epa ya pasteur Gustave Ambienje oyo azalaki hôte ya cérémonie yango yoka communication na kumisi kolo pona bolingo na ye pona bolamu na ye pona fidélité na ye Nzambe za malamu Nzambe za munene Nzambe za bolingo pepe telemaki bambonge telemaki to bongisi milulu oyo na la condition moko ezaki ya ezaki vraiment facilité mais to moni vraiment que Nzambe za bolingo eloko soki okuti na Nzambe ndeko kokamanga zakiti Nzambe asungi biso nyonso eleki na kimia to eloko ya motu ya liboso ezali koloba milimo mpona Nzambe kolo alobaki na nsima alobi tika sikoyo koloba bambisi na komisio sikoyo pécheur d'homme et c'est notre âme âme ebele près de 400 âmes 400 âmes to gagner pour la kolo wana etalisi ke mbongo totiaki eza ya pamba te kosunga tosungamaki na bato ebele ezaki ya pamba te basali na Nzambe bakangaki etonga na bango mpona kosunga mosala ya kolo oyo eza ya biso nyonso ezalaki ya pamba te tomoni mpe leson monene na mboka oyo ke bato baza kokola na bonzambe bitumbu tozalaki na yango badivision banini eza esu te bato basosole ke tobengami na tataka ye moko wana e mosala eza ya ye soki ndeko azosala tosungi soki mpe tosungi mpo oyonekele liboso na tongi na esengo
mpe epesi so nga mokumba mpenza ya kosala ete milimo oyo tokozwa mpona nkolo mpe bakokomisa bango ayekoli ya solo ya disciple oyo alobaki basepeli komona bato ya nyonso nzambe ainspiraki moi tobengaki nano du 12 au 16 nzambe alobi non matière ezali baza na soif ebele 6e jour wana ezalaka ya kokomisa ngai mais bateyi eza na 5 jours namoni bateyi nyonso bayaki bato basepeli na mateya basali na nzambe basepeli ntingo naza kozwa bapele toza kokomisa mosala oza basali na nzambe basali na ye donc ezalaki molimo mosusu tatindaki biso mpe tomoni ndenge eleki toyei koregrete te ndenge tomoni makambo nyonso nzambe asali ngai nzambe abengi ngai mpo na banation et ça vraiment en fait ça a toujours été ça ngai na motema na ngai na makanisi na ngai na talaka motu te esika ya uti biro na ngai naza na basud africain naza na bagabonais naza na RDC naza na nzambe apesi nga apele eza ya banation mpe moto nzambe abengi ya banation aza moto oyo likambo soki ezali ata wapi etali couleur ya loposo te etali ekolo te RDC eza mboka oyo eza lipamboli mpona église soki tomoni na afrique awa kolonga banigéria Afrique du Sud, je pense que ça surtout RDC moto aza koalimenter afrique mona basali na nzambe donc ntango RDC mboka oyo eza na bilaka oyo nzambe azosalela ezwi problème tokoki kozala mosika na yango te e tozaka pembeni ezalaka mboka moko na molimo eza nde bato kaka kani tozali bato na molimo eza entité moko omonaka makambo ebele ezalaka soki ebandi kuna soki akebi te donc faut pas tozala lokola non eza awa te eza mosika te e bato bazomona ngo lokola filme eza filme te bazokufa basi baza kozala kosala makambo ya malamu te bana moke bafamille ekabwani oyo bisika papa kete mama kete eza filme te eza c'est réel esa lokola mosali nzambe na parfois nazalaka kimia e makambo nyonso ezoleka oyo nzambe alakisaki biso un jour avant nzambe meme na bolingo na ye ayaki ko semaine moko après makambo ya est ya goma satana abomisaki mpona capitale nzambe ayaki kolanda et donc nzambe azoloba so nzambe azolobela motu mpona mboka seki alingi motu wana azala intercesseur yango tofabe ya rdc nzambe atia biso yango zokompena croyant kolinga nzambe akosala quelque chose l'église eza na 1667 Mathieu Nazulu mosika te na préfecture na contre rai wana koti eza wana pembeni na butu kaka ebalani na orphelinat ya mongai e wana na semaine lundi à vendredi 6h à 7h toza na culte ya ntongo mardi toza na culte ya famille jeudi toza na priere ya bato nyonso e dimanche toza na baculte mibale wana tosangani sikoyo na sale eza mosika te na 3 martyrs pembeni na papa gaz 1597 toza na sale moko ya monene oyo toza kosala 2 culte toza na possibilité ya kosala 3 culte donc misuni ya nzambe certainement tokoleka 3 culte merci peli merci mpona misuni na bino nzambe
cérémonie ya clôture mokolo dimanche oyo bana na nzambe tu basepelaki koyoka biloko ya moto oyo eutaki na lola. Comment accéder au conseil de Dieu? Prophète Gary Kenge asangisaki bana na nzambe tu mokolo dimanche oyo awa na kati ya les ambassadeurs pour Christ APC na mukuse noko nanga ndimelanga que message oyo ezalaki tiré na mukanda psaume chapitre 2 verset 7 pe Jérémie 23 18 à 22 message oyo ebetaki ntunzu na etutu mpo na kotalisa na bana na nzambe ke esengeli kokota na kati ya destiné kotalisa na bana na nzambe ete bazali na accès na basantu na nzambe oyo pe bazali bagardien ya baconseil arapelaki bango lisusu ko 2024 prophétie ebimaka mpo na balkanisation ya République démocratique du Congo kasi ezalaki mpo na kopesa na pole importance ya territoire ya nation mobimba. Nzambe azali komettre en garde batu nyonso oyo bazali koloba mabe na kombo na ye. Jérémie 23 18 à 22 pe a rappelé lisusu que vraie grandeur ezali kodépendre te na baparence kasi ezali bongo kodépendre na motema. Pona komona pe koyoka liloba na ye. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Nani asalaki keba na maloba na ye? Qui l'a entendu? Nani yango ayokaki ye? Voici tala la tempête de l'Éternel, mbonge na Yahweh, la fureur éclate, kanda yangwane kiti, l'orage se précipite, mbonge ezakoya na lombango nyonso, ils font sur la tête de méchants. Ekiti na mabele ya batu mabe. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, kanda na nzambe kotika te, jusqu'à ce qu'il ait accompli, kino ete kokokisa exécuter le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite de temps. Écoutez ça. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Nous avons dit ça. Aujourd'hui, beaucoup s'élèvent sur les réseaux sociaux, vers les médias. Dieu m'a dit, les Congos, Dieu m'a dit, tout le monde veut parler. Et Dieu dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Verset 22e. Écoutons encore ça, c'est très fort. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. S'ils auraient dû assister à mon conseil, s'ils avaient assisté, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Acclamons la parole de Dieu. Les sous-thèmes que nous avions commencé à exploiter depuis les dimanches passés, c'est comment accéder au conseil de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans ce texte de Jérémie que nous venons de lire, nous constatons que Dieu est en train de faire un reproche au peuple. Dieu s'insurge en faux contre les prophéties qui sont données par
certains soi-disant prophètes. Nzamba zotelemela bisakoli mosusu oyo basakoli oto oloba tobenga basakoli ba kopesaka na libota. Il dit, moi je ne les ai pas envoyés. Nzamba lobi ngai te mutu natinda ki Dieu bango. s'étonne Nzamba de okamwa. voir toute cette panoplie de prophètes qui s'élèvent ça et là, parlant comme si ça venait de la part de Dieu. Komone belé basakoli ba kobima bipai na bipai koloba lokola te nzambe nde mutu atinda ki bango baloba. Il considère que toutes ces choses qu'ils sont en train de donner ne sont que des chimères. Azomona azoloba te nyonso bango bazopesa wana lokola bisako. Eza kaka lukuta. tozali appelé na kokola na grâce na sagesse pe na stature. Grâce na kati na biso ezali koatire bongo opposition, kasi plus que ezali combattu, plus que yango pe ezali na kati ya kokola. Kobundisa ngolu ezali kobundisa nzambe, kasi pona kosukisa exhortation ya mokolo yango ayebaki bongo koyebisa bana na nzambe bayebaka bongo kosepela na elevation ya mutu mususu poete yango pe équaturé grâce eya likolo na yo. Il est temps que le fils agisse. Boyeba pe bokangako mate yango elekanaki avec impact ya kosakana te awa na les ambassadeurs pour Christ. Du 9 février au 16 mars 2025, la destruction des œuvres diaboliques dans nos familles. Ezali bongo mama natem choisi awanakati ya aseka wenza ebina bipa wapi grand service. Yaba forte prière pe délivrance. Ezali bongo organisé. Apôtre Jean-Marie Chimungu bakisalaka toujours la confiance du chef. Coffre fort Yanzambe azali kopengi sapido awa na avenue de 3 martyrs na quartier Wenze, référence à Rebus et Bina. Bongo clôture mokolo le 16 mars. Yemoko évêque Pascal Mukuna a kozala na pointe pona koyeba bongo ko clôturer mulu yango avec impact ya kosakana te. Boya ebele bora tete ba prière ya kapata oyo. Liloba nanga mutu eza sensibilisation na bandeko bazolanda biso. Vraiment ezali occasion munene ya biso o sensibiliser bandeko bolanda ke to bandi musala munene ya 40 jours musale bandi lelo le 9 tozokende nango ti le 16 mars tozana 2 jours ya suka ekozala le 15 na le 16 ekozala samedi dimanche na pokwa clôture nango na papa na biso évêque Pascal Mukuna représentant légal ya ACK. Vraiment eza musala munene destruction des œuvres diaboliques dans nos familles. Ndeko na ngai biso nyonso tobotami na ba famille. Oyebi famille na yo bisika ezali. Nini ezokamba famille? Totem nini ekambaka famille? Eza na ba famille mususu ekangami na bobola. Eza na famille mususu ekangami na ba maladie. Lokola ndenge tobengaka ba diabète, ba tension, ba maladie héréditaire. Soko landeli malamu koyoka koko abela kufa nango papa abela kufa papa kulutu papa leki lokola famille dernièrement famille moko na yambi bango nyonso presque avant bakufa babela liboma ya suka na bango auti kokufa awa tozolo bazana la mort kabela ki liboma après akufi musisa wana ya famille les œuvres diaboliques eza musala oyo vraiment tozana ngo to bandi ya ba prière ko kangolama ko luka délivrance ya libota soki famille babelaka maladie ya diabète mais nzambe a stoppé à partir na yo na bana na yo ndeko na ngai yo mutozo landa tozo sensibiliser que za musala kitoko musala ya délivrance musala ya prière vraiment yaka tozana adresse moko ezali Wenze ebina bisika tosanganaka bisika tokutanaka ezali tozana Brazzaville vraiment soki oye na arrêt Wenze arrêt ebina okokuta église na biso wana tokoyamba yo ba prophète bazali avant omisengagé na prière ozoleka na consultation prophétique toyoka nini ekangi libota après tobandi ba prière pona koluka siko délivrance ko utepai na nzambe ndeko na ngai bisiko ozali eza musala munene musala kitoko koya na yo eza esengo
surtout na lola Dimanche 16 février 2025 noko nangandi melanga que espace Conde David oyo ezomi bongo na commune Ntsele yango nde servaki de cadre na association Génération Bana Mbushimai oyo ekumbamaka na président na yango José Kalemba bakoko na ko procéder na cérémonie ya échange de vœux pona kotombela na mubu elamu ya sika bazalaki ebele oyo bautaki bipai na bipai pona koya ko participer na cérémonie oyo avec impact ya kosakana te sima ya moya président José Kalemba noko nanga ndimelanga ko place yaki kokoma na moment ya tirage au sort pona ko échanger ba cadeau avec impact ya kosakana te yoka eloko yo. L'année 2024, nous avons positivement marqué l'histoire de notre initiative avec quelques relations et quelques réalisations phares, à savoir l'obtention des documents officiels de l'association, l'assistance médicale à quelques membres, la visite de réconfort de certains membres éprouvés, l'organisation de la Journée internationale de la femme, la création d'un club de marche de santé, l'organisation du fameux barbecue et l'adhésion massive de membres. J'exprime ma reconnaissance et mes sincères remerciements à nos partenaires et à nos bienfaiteurs, dont le dévouement à la cause de notre association n'a pas été de moindre. Qu'ils reçoivent nos vœux le meilleur et trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour leur accompagnement et leur générosité. Cependant, l'année 2024 n'a pas été une année de joie pour tous les membres. Par moments, elle a été aussi une année de grandes épreuves. Je voudrais simplement faire allusion ici au cas de décès de certains membres chers de notre famille qui ont été arrachés à notre affection. Signalons en passant qu'au cours de cette année, votre comité et moi-même avons pensé et œuvré dans le sens de réaliser les objectifs assignés dans nos statuts. Avec votre soutien, votre appui et votre contribution, nous comptons initier le démarche en vue d'acquérir quelques hectares de terres arabes afin de lancer notre vaste projet dans l'agriculture et l'élevage pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre communauté. L'association Génération Bana Mbushimai est apolitique, certes, mais elle ne peut rester indifférente face à l'agression rwandaise et alliée à l'est de notre pays. C'est ainsi qu'elle apporte son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à nos veillants soldats de FARDC, ainsi qu'à nos patriotes résistants, Walla le Wazalem. Je ne saurais clore mes propos sans éprouver la grâce de Dieu notre Père, pour qu'il nous accompagne tout au long de cette année nouvelle, afin que le travail que nous comptons accomplir soit bénéfique pour notre association et pour notre société. Namaloba na ye président ya Génération Bana Mbushimai atalisaki ko association na bango atako ezali ya politique kasi ezali kolandela na pene situation ya Est République démocratique du Congo pe ezali na sima mokonzi mboka pona ko apporter bango soutien na bango ndenge sengeli akoka na kotia kimia na kati ya parti Est République démocratique du Congo. Plusieurs ambitions pona année 2025 oyo président José Kalemba na comité na ye mobimba balobi Génération Bana Mbushimai ba kotia loboko na pat pona ko contribuer tant soit peu na social ya ba congolais surtout na volet ya élevage pe agriculture ya boye Génération Bana Mbushimai bosala yango makasi penza poete ba congolais surtout Bana Mbushimai ba sentir lokito na bino yesol. Bana Kinshasa e bongo bana ya poto diaspora mobimba lelo ya kosamba te bondi melanga États-Unis d'Amérique kitia wana Kinshasa wana Jafar alu, c'est-à-dire Jafar en aluminium bazali bongo spécialisé na menuiserie en aluminium nyonso koluka
awa okozwa kosamba te. Yo mpe moto ozali na posa ya ndako na yo ezala kitoko yo wapi lokolo olulaka bandako ya baaméricain to mpe ya banigérien. Yo mpe ozali patron ya baentreprise ozali na posa babiro na yo elata balele ya sika ezala bien équipé yoka na Jafar Ali ya kosamba te. Nyonso koluka awa bakosalela yo kitoko yo wapi fabrication ya baporte ebongo bafenetre ebongo bagarde-fou na babain vitré ya kosamba te ndenge bomonaka bameuble cuisine c'est-à-dire bacuisine moderne lokola États-Unis d'Amérique. Awa na Jafar Ali bazali kobeta yango dada ya kosamba te. Welela bandako ya mikolo yo ezali bongo équipé na menuiserie en aluminium po na mbongo ya mokie bato baluli ndako na yo nyonso bazali kosalela yango mur rideau na cloisonnement bureau nyonso awa na Jafar Ali mosala ezokende kitoko yo wapi bana Congo bana poto États-Unis ekiti na kati ya Kinshasa. Lelo naye ko présenter bino Jafar Ali. Tozo fabriquer biloko nyonso en aluminium pona bandako na bino na ba bureau tel que ba porte, ba fenêtre, ba garde-fou, ba mur rideau, ba meuble ya cuisine na cloisonnement ya ba bureau. Pona ko pesa valeur pe beauté ya bandako na bino bosalela aluminium ya qualité. Nalobi bien aluminium ya qualité na Jafar Ali. Jafar Ali eza ko assurer bino un travail de qualité fait par des professionnels ya métier en commençant par la fabrication ya ba porte na bino na ba fenêtre ainsi que biloko nyonso na transport ya komema yango ko bana na télé na biso tina chantier na bino pe koposer yango selon ba norme. Ba mama Kinshasa, ba papa, pe ba jeunes entrepreneurs, ba bureau ya kala esila, ba bureau ekoma lolenge oyo bozali komona. Awa na Jafar Ali, ba pesi bino opportunité. Tena, ka ndengo moni dépôt na télé ezali bien équipé tunanga nini opesi kaka mbongo na yo kaka na mbongo wana transport ya matériel eza na kati baye nango ntina kati ya chantier waso okanisi esili tete babandi mpe kopose tala elonga ye ngaye otuninga adresse ezali place kobunga te ezomi na avenue Saint-Christophe numéro 1439 référence OVD toza bongo na commune ya Limete Funa toloba lisusu nini yaboye biso nyonso toweli na Jafar Ali pour que bandako na biso ezala bien équipé heke yo.